Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyoso tu ba bolinga mama Eliane ni tu na pesi bino mbote mingi. Ouais, ma vie puis muko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni ba maman, est-ce que boza malamu? Semaine bani ndenge toza lundi, toza lelo le 14 février 2022. To pesi nzambe merci na ndenge pisi bo mo ina tongo ya lelo. Boza na kati ya émission na bino ya une femme à la maison, une femme à la cuisine. Lelo to kolamba pondu, mais toza na modèle muso to kolamba la pondu na biso po pondu na biso to kolia ngo vraiment na loso et kozala pondu ya mafuta et kozala un peu différent na ba pondu to saka mai tokolia pondu na biso na loso tokolia pondu na biso na makemba. Alors total modèle on a kolambela pondu na biso ya lelo. Awa na sina bongisi déjà o bomoni ezali poireau, o bomoni ezali aubergine, o ezali matungulu na ai na tie yango na kati ya mai, o bomoni mai ya moto epai na tie biloko na biso ba ingrédients na biso yango na tie na kati ya nzungu. Après avoir kocha ba ingrédients na tie mungwa yango ebomoni na ba ingrédients na tie mungwa na kati ya ba ingrédients na biso. Ba ingrédients na biso yango yo tutie na kati ya nzungu. Yango yo tutie na kati ya nzungu, bomoni wana poireau, bomoni wana matungulu, bomoni aubergine, bomoni na mwa ai. Yango ba ingrédients o tokolambela pondu. Na kati ya pondu na biso tokolamba yango na mbisi ya kokauka. Mbisi penza ya moto, penza ya mbisi penza ya kitoko penza oyo tozokende kocha na kati ya pondu na biso ya lelo. Na kati ya pondu na biso tokocha mbisi oyo ya malangwa. La moma nini oyo tokochela mbisi ya malangwa, vanda wana otala moma nini tokocha mbisi na biso ya malangwa. Na suka nango tokocha oyo toza na puchard na biso eza ya tomate. D'habitude so na lambi pondu na chaka puchard oyo ezanga tomate, mais lelo tokosela puchard ya tomate. Bokomona ndenge nini tokolamba pondu na biso vanda otala tina suka modèle oyo tokolamba pondu ya lelo na ba toujours que on apprend tous les jours. Bokotala modèle nini oyo maman Eliane tu akolamba pondu na mukolo ya lelo. Alors to che bloko na moto tozokende ko bakisa pondu na kati ya ba ingrédients oyo to che tozocha pondu po etokanzela moko. Entre temps to bongisa sauce oyo tokocha na kati ya pondu. Ba ingrédients na biso yango wana tokofinika ngo muke kaka ezwa mwa moto po tokoboka pondu na biso na kati ya ba ingrédients na biso oyo tobongisi déjà. Mbisi na biso yango wana awa toza na mbisi na biso ya malangwa. Mbisi oyo tokolamba yango na kati ya pondu, mais bokotala ndenge nini na kosala yango po na koboka yango na kati ya pondu. Na yango mbisi oyo kosenga na assaisonner yango mwa muke po ekota mwa guna kati po tongo kokota na pondu ezala na ezala kitoko, ezala piote ki mbisi ezala pio, ezala malili. Na tie mwa bouillon na kati ya recipient na nga o bomoni na tie bouillon. Après avoir kocha bouillon na tie mwa mai mukie pona kosangisa bouillon na ngai. Na tie mwa mai mukie pona kosala ka mélange. Bouillon esangana bien. Bouillon esangani malamu. Na kamati mbisi ya malangwa na tie na kati. Mbisi ya malangwa oyo ekolamba na kati ya pondu. Mais eloko ni na wasa liboso na zana mpe kwa assaisonner mbisi yango ndenge bomoni yango boye na tie yango na kati ya bouillon. Yango yo mbisi ekoti na kati ya bouillon. Ekota goût na kati, goût ya bouillon oyo ekota na kati ya mbisi na biso. Goût ya bouillon ekota na kati ya mbisi avant ya kosala yango oyo tokoki kosala pona kotia na kati ya pondu. Yango wana pondu ba ingrédients yango wana kamati mwa moto epesi moto. Kamati mbisi, omoni mbisi yango yo na kati ya pondu na tie mbisi na biso ya nzombo na kati ya pondu. Nzombo na biso yango wana na tie na kati ya pondu. Na finiki yango pesa mwa moto yango wana na finiki nzombo na biso pondu na biso yango yo. Pondu na biso yango yo awa toza na mafuta ya mbila, mais tokotala ndenge nini tokosalela yango. Yo tala kaka titi zala na patience otala tina niveau nini tokokoma na elibu na biso alelo eko intéressé bino mingi pondu tokolamba lelo. En tout cas bokosepela nango makasi, bokomika yango bokolia pe bokoyoka esengo pe elengi ya pondu. Pondu yango yo na tie na kati ya mbisi
na kati ya ba ingrédients so nasalaki natie ba ingrédients na se na nzungu natie poivron natie poivron te bolimbisa natie poireau natie matungulu natie ai natie mbisi natie mungwa natie mai nakamati pondu yango natie nakotia lisusu mai te au fur et à mesure nazotala modèle nini pondu eza kosala nini eza kotoka natiaki mungwa na kati ya ba ingrédients siko nakamati nabakisi pondu na likolo mungwa déjà eza na kati tango ezotoka mungwa ekosala nini ekobanda komata na kati ya pondu anatanda naza kobongisa mbisi oyo naza kobongisa mbisi nanga malangwa nde nauti kolakisa bino mbisi ya malangwa na assaisonné yango nabongisa puchard botala ndenge nini nakosala sauce oyo tokotia na kati ya pondu po pondu na biso ekozala ya mafuta pondu na biso ekozala mai te kozala mai te kozala pondu oyo tokoki kolia na lituma ekozala pondu oyo tokolia yango vraiment kitoko na loso po ntango oza kolia pondu oyo ata oza na musuni na mopanzi te okoyoka elengi sentiment makasi po ekoti mbisi ebele ekota puchard bokomona kaka finition ya pondu zala scotché branché otala ndenge nini elubu na biso ekokoma tina suka. Voilà pondu na biso yango eza kotoka kitoko ndeka na yebisaki bino ke pondu na biso ka mai oyo ya moke na tiaki wana na ebandeli yango kaka jusque là na tie mai na pondu te na finiki yango nazotika pondu eza kotoka kaka yango moko ndenge wana ekolemba mai wana na tiaki na se ya nzungu na tiaki mwa mungwa na tie mbisi biloko surtout bomonaki mpona répéter susu te bokotala yango kaka bino moko malamu na pondu na bakisi yango mai te mais ekobota mai po ezali ndunda ezali matiti ekobota mai alors ndenge obota mai naza kaka kofinika yango mai ebele te natiki yango ya kofinika awa mafuta yango wana natie na moto mafuta oyo natie na moto ezali mpona kokalinga oyo tobengi mbisi na biso ya malangwa toza na mbisi ya malangwa oyo bokomona ndenge nazokalinga yango po ekokota mpe na kati ya pondu ala mpe na mopanzi toza na oyo tobengi puchard bomoni puchard na biso ezali puchard ya tomate. Entre temps naza kokata ba matungulu naza kokata ba ingrédients biloko nyonso na kotia na kati ya pondu oyo tokosalela sauce na biso ya pondu na biso ekoliama vraiment na loso ekoliama na makemba ekozala pondu ya mai te ekozala pondu moko ekozala kaka na mafuta ekozala pondu kitoko mpe ekozala elenge makasi. Pendant que pondu na biso eza kotoka nangi na bana kokalinga mbisi ya malangwa pondu yango nde na bisaki bino bomoni na bakisi yango mai te kaka obe mai wana muke na chaki yango kana tiki za kotokisa pondu na ba ingrédients na mbisi eza na kati wana na simbi yango na note na balusi na note eza ka kotoka pondu kobota mai muke awa sikoyo na bani kokalinga mbisi na biso ya malangwa na assaisonné yango bien na chango bouillon kitoko ekoti na kati bandi assaisonnement ya mbisi na biso bandi kokalinga mbisi na biso ya malangwa mama nanga moko akomelaki nga akomata abi mpona nini mwana na abi mami nani tolobaka kao bolandelaka bapapa alors pour les enfants voilà aujourd'hui c'est pour les enfants hein? Mwana nanga alobaki pas à moi c'est ma fille aujourd'hui c'est pour les enfants les bons pondus que je suis en train de montrer la recette de pondus c'est pour vous les enfants je sais que les enfants vous les enfants qui vivez si vous aimez beaucoup les pondus mais ça sera vraiment un pondu très bien fait faut dire à maman de bien suivre cette recette aujourd'hui vous allez bien manger ces pondus avec du riz ça sera très bon. Bomoni yango yoni na biso malangwa bomoni atie mafuta ebele nazokalinga nango mbisi na ngai ekokole te mafuta oyo naza na besoin nango yango bomoni atie mafuta ebele boye na kati ya kikalungu mpona mbisi. Entre temps na mopanzi ya bomoni toza na puchard bozela moma nini tokosalela puchard totika mbisi na biso ekalingama ebela malamu pondu mpe yango oyo ezaka kotoka bomoni ke mai est-ce que bozomona mai na pondu bozomona ke pondu eza na mai te ezobimisa mai même mai wana ekobima ebele penza ebele te po etondisa nzungu na tie mai muke na kati ya pondu boyebi ke aubergine abimisaka pondu abimisaka mai poireau abimisaka mai yango bomoni atie kaka mai muke po pondu na biso eza vraiment ya mai te lelo. Mbisi na biso ekalingama voilà totika yango eza kokalingama mbisi na biso ozokende kaka malembe na assaisonnaki mbisi omonaki assaisonnement ya mbisi yango nasalaki
mbisi na biso ya malangwa yango eza ko kalingama e kalinga meli nango ekozala ya ko kauka te meza eza na goût et petit goût to na kati parce que na assaisonnement ki yango moi muke avant ya ko kalinga yango omoni ke ezwi bien e kauki te ke eza le kauka mbisi kauka te ezaka ke mbisi ebela kaka malamu ndenge ebeli boye c'est bon nakoki maintenant kolongola yango kotia yango na mopanzi mpona kolongola yango mikuwa mpona azolongola mbisi nazotia yango de côté mpona dejose yango nalongola yango mikuwa tende kolongola mikuwa na mbisi entre temps pondu yango bozomona nabakisi mai te kaka ndenge natiaki na baloli pe te natie lutu te eloko moko te eza kaka ndenge natielaki yango nalongola mbisi na moto nalongola yango mikuwa nasaisonne mbisi oyo ya malangwa na kalingi yango na tiango assaisonnement na kalingi parce que mbisi ezalaka fade yango na saisonner yango na kalingi yango po epesa goût na kati ya pondu mafuta na biso yango sikoyo na kobakisa mafuta na biso ya mbila na kati ya mafuta obo monde na bakisa mafuta mbila na bakisa mafuta mbila ekalinga malamu po to continuer musala na biso na koka kokalinga ba matungulu ponyo surtout oyo ezali kaka biloko ya pondu yango na bakisi mafuta ya mbila na kati ya mafuta ya tournesol. Voilà, mafuta na biso ezui moto lokola déjà huile de tournesol ezaki vraiment chaud tant on a bakisi ya mbila ou melitenye surtout vraiment ezui moto malamu nazokende kocha matungulu na biso na kati ya mafuta ya mbila na tournesol yango wana na cha matungulu. Voilà, matungulu yango wana bomoni mafuta échanger couleur on a cha mafuta mbila na huile de tournesol na sangisi yango ensemble et bomoni comme na couleur oyo échanger couleur. Voilà, tokotika yango boye matungulu na biso kalinga manano entre temps matungulu ndenge ezo kalinga nazo kolongola mikuwa na mbisi na biso. Voilà, biloko na biso eza kotoka ezaka be kotoka bomoni mbisi yango yo na désosé yango na longoli yango mikuwa nyonso na tiaki yango bouillon koti kitoko na fibi mukwa me yoka sentiment lengi wapi na kati ya mbisi oyo soki na assaisonnaki wana bouillon ezali mpona goût ekota na kati ya mbisi po mbisi ezalaka fade mbisi ezala fade fi kota mwa bouillon po relever goût awa nde bomoni matungulu na biso nazokalinga yango na huile de tournesol na mafuta na biso ya mbila tobengi huile de palme. Pondu banda na cheki na moto na che mai te kaka ndenge na cheki pondu na che lutu te na baloli te eloko moko te siko étape oyo elandi eza étape nini mbiso na uti kosala yango oyo na che yango na kati ya matungulu naza kokalinga che mbisi na kati ya matungulu mbisi yango oyo che yango na kati ya matungulu la ba mama mbisi na biso toche na kati ya matungulu. Après tokamati puchard na biso tozela ezo mwa moto matungulu ezo su moto makasi avant toche puchard tozela ngo ezo su mwa moto makasi pondu pe koto ezaka kotoka kaka nana baki na bakisi mai te na chete ezaka ko bela malembe kaka na jus oyo yango mo ebimisa kaka na mai ya ba légumes yango eza ko belisa pondu. Afiniki pondu po ebimisa mwa mai mingi mbisi yango wana na tia na kati ya matungulu puchard na biso yango oyo puchard na biso eza ya tomate yango na bakisi na kati ya matungulu na biso lokola azala pondu ebele na tia puchard mibale yango oyo puchard na biso mibale na tia na kati ya matungulu. Voilà,
nakamati cube mibale na che echagu na kati ya puchard na ba matungulu wana nyonso. Cube na che ezali ya bœuf, moni bœuf eza cube ya bœuf, eza vraiment elengeza na goma kasi yango na che na kati ya biloko na biso. Nakoki kobalola yango pona panza ba puchard eza na problème te, po pe esanga na malamu eza na problème te, nakoki kopanza na ngai yango. Yango wana natiki esanga na mukie sima nango to ya kotia na kati ya pondu na biso. Voilà, pondu na biso yango yo bomoniti na bakisi mai te, obema ya mukie kaka pondu azobota ka mai na ye na ba légumes nyonso tu. Biloko na uti kokalinga yango yo nakalingi matungulu, mafuta mbila na huile de tournesol, mbisi na biso ya malangwa avant na kalinga na assaisonner yango na puchard na biso. Siko tosali nini, tozwi biloko nyonso totia yango na kati ya pondu. Nyonso ekoti na kati ya pondu. Pondu ekoliama na loso, ekozala na mai te. Omoni yango nyonso ekoti na kati ya pondu. Sikoyo lokola na tie biloko boye na pondu na kotika yango etoka lisusu ka boye te, po pondu kuna na kati ezalaki na mbisi ya kokauka. Quand même sikoyo na kobalola yango na kosala yango mélange eza légumes et se mélanger pondu abaluka malamu na biloko nyonso eza na kati po goût ekota de gauche à droite, goût ekota partout. Mai te na kotia mai te, kaka mafuta oyo nasali yango kaka nde ekobelisa susu pondu oyo kitoko kitoko. Mbisi ya kokauka esangani na ba puchard, esangani na malangwa, na kotia mai na pondu na biso te. Pondu na biso eza ya mafuta ebele, pondu na biso ekoti mafuta mingi, kaka mafuta wana yango moto kosala kaka pondu esala nini ebela ti ntango tokosala nini tokolia yango. Il faut kobalola yango so komi na niveau oyo po biloko nyonso esangana place moko. Voilà, na baloli pondu malamu, na tiki pondu e continue kobela. Moni pondu mai te, mafuta o na kalingeli biloko kaka yango. Totiki pondu e continue kobela. Moni pondu aza kobela kaka na mafuta. Pondu ezobela kaka na kati ya mafuta. Mai te, kaka mayo na cheki na ebandeli, na lakisa kibino na ebandeli. O na cheki na si ya nzungu, tango na cheki ba légumes. C'est tout, na bakisi atali tanga musu ya mai te. Sala expérience lamba lokola ngayo komona. Uche mai ezui moto, tango mai ezui moto kamati ba légumes nyonso liko tia na kati ya pondu oche na kati. Donc oche matungulu na yo, oche ai na yo, oche ba poiron na yo. Tia biloko nyonso yo kosepela kocha. Pendant que mai esezoki moto sima nango oche pondu. Pondu abanda kobimisa mai na ye. Awa toza ko continuer toujours kolamba. Moi bouillon de bœuf, ko tia oyo lengi menga na sepela kina tia oyo bouillon de bœuf. Yango nde na tia na kati ya pondu nanga. Landaka ndenge na sali na kalingi ba biloko nanga ba ingrédients nanga na sopi na kati ya pondu. Mafuta wana kaka mutu ekobelisa pondu. Ya pondu akolia na loso. Ndenge biso batetela toliaka pondu a loso, eza pondu akolia na loso. Voilà, pondu na biso zaka kobela bomweka mafuta ndenge ezobelisa pondu. Naza na pilipili ya mobesu te, mais naza na pilipili ya rouge, eza problème te. Na tiembu ma pilipili mibale po epesa kaka pimbo na kati ya pondu. Bozomona mafuta pondu eza kobela. Lokola puchard ezalaki ya tomate, soko komi na niveau ya kotia puchard, soki etoki makasi okitisi moto po pondu na ye continue kobela malembe po puchard ezika na se ya nzungu te. Okamati okitisi moto tito za boye pondu oyo eza nanu kaka kosala nini
kobela. Ezobela na nini? Na mafuta. Ezobela na mai te kasi ezobela na mafuta. Moi assaisonnement na nga nasalelaki mbisi mpona bwaka yango te, mpona mwa sauce wana ya kitoko nazwi yango, natia yango mwa mai muke, natia yango na kati ya pundu na ngai. Yango wana bozomona pundu ndenge eza kobela. Moni eza kotuna mai te, so botali ozomona mafuta na pundu. Mafuta wana yango nde ezosala kaka pundu na biso esa nini ebela. Bomoni pondu na biso nde eza kobela. Eza kobela kaka na mafuta. Ezali pondu ya mafuta mama. Soko oliaka mafuta te, kolamba na yo pondu oyo te. Parce que pondu oyo ebeli obe na mafuta. Eza pondu ekoti mai te, pondu ebeli na mafuta. Tala ndenge ezali, ndenge pondu ezali. Bomoni pondu ekoti mbisi, ezali pondu mo focha penza mbisi. Soki na kalingaki mbisi na ngai avant kotia na pondu, c'est parce que malangwa azalaka fade, faki na kalinga yango na ekota goût na kati. Ekota goût, soko osa picha na saleli pe picha oyo ya tomate. Voilà. Naza na loso na ngai, pilipili na ngai yango oyo. Naza na loso na ngai, nazokende kotia pondu na ngai likolo ya loso. Bomona ngo ndenge ezali vraiment pondu ebeli vraiment na mafuta. Moni yango mafuta pe kotia mafuta mbila ya mubesu te, okalingi mafuta mbila na huile de tournesol na huile de palme osangisi yango nde okamati olambi nango pondu oyo. Pondu na biso yango ebeli, otala yango. Tala pondu yango ndenge ebeli, nazaki na loso na ngai awa. Na chemoni na labaki pondu ya mafuta yango wana. Yala, pondu ya mafuta, moni mafuta yango wana. Pondu ya mafuta yango wana na cheli kolo ya loso. Loso mona kutana ki nango awa na lengi na lia. Pondu na nga yango wana ya mafuta likolo ya loso. Voilà pona lelo to sukisi awa pondu na biso yango oyo ebeli. Pondu na biso ebeli landaka ngande na sali okolamba pondu na vraiment ya kitoko. Nde bomoni na kundoli loso na nga mona zeki nango na tie pondu na ngai yango moni za vraiment pondu ya mafuta. Ata naza na musuni na mopanzi te na kolia yango vraiment kitoko. Boye aimé bola eke video botikela nga ba commentaire soki ezambala liboso kutani na mama Eliane Nitu nakosenga osabone na Eliane Nitu TV. Soko osisi ko s'abonner au fini na cloche à notification pour que on rattrape émission te ceux ba émission siko bien bilubu ya sika écoute. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tatanza mkalusa kumuna nzamba nibeshani bana betu bons. Bonne journée, je vous aime beaucoup. Bye bye.